Nalinga bino mingi année à sika vous a rebellé bolanda émission oyo et surtout sur moni général major vous a paraté ba balanda na Congo et télévision. Bonne année 2018 biso pe côté ya ba page na biso ba j'ai la bouche autorisée top vidéo côté ya ba poto pe ba diaspora ba na poto na kleboa et sengwero mona bino eza makasi na baki na année oyo dans l'amsa soupa changa pona ninga he mingi bino boyebi asa parmi ba chanteuse on na bouskilara trop na interpellara trop na ninga oyeba ba actualité na ye akende boye na zana ye na ba WhatsApp ba Viber ba bilo rebelle bele ba vidéo ba nini na ko s'excuser non parce que nazaki moi absente na conférence mais zaki bien bonne année hein bonjour patience ça va. Merci, si tu es capable. Merci pareillement. Bonne année, l'équipe bien, ça va bien. Par la grâce de Dieu, tu es au Bunda. Donc, mon kaka. Nous avons appelé ce peu mon félé. Puis, ma santé, ça bien. Puis, nous avons battu la moussala. Oui. Na habité au sala yo mo ba organiser yo mo ba réception ya minene yo mo ozala na kati ya coaching ya ba réception parce que nazaki épaté na conférence de presse o euti oleka accueil donc nengo salela ki ngozaki yo mo koto ozaki na mutu o asimba ki organisation na koza la ngate bat baidenga bazalaki mais déjà plus yangai idées ay plus en moni ko ke libanda ko fana pe libanda ko zo na mboka quand même photo na bloc kwa sika ba bloc déjà to mona na ngeza un peu différent par rapport à ba misusu donc yango il est kende il est kakiwana. Qui est derrière toi patience pour ngana otolo ana cause de VIP ou trop VIP tant on l'attard taba organisation na yozara na sponsor yo moro oza déjà na blo moro boye to zara na muto pena chako maboko côté musique Zanzambe na kolingelo kwango d'abord so na bina na mutu na mikosi nzambe ka ndaza liboso pesima et puis be fort na sala kaka na sa eloko eza toujours bien et bandi lelo te bandi depuis 2010 to banda ba carrière au mon même qualité clip tant on sa clip moi que moi nous autres ba bon manger mais Dieu merci l'autre côté 2018 donc de 10 à 18 ça déjà ébélé faut expérience comment ébélé malgré mon kilon to vivre babundisaka eloko malamu donc manga malamba bambaka libanga quelque part nazo sabe fort na ke liboso quelque part bato musupe bazana pour ba combattre donc menzamba za juste to bunda fort akolo kinan o vandi mingi na kin ngamona observer que falo bima isuto vandaki parce que au sali organiser conférence de presse au recruter quelques musiciens parce que tous en lieu à répétition na mot des arts juste na coin chez Silva place aux patience azo perception belengi na répétition et pourquoi au stopa qui non nous va sortir la poto na ba mora msunde d'habitude et ça la mila parce que quand ça la sortie officielle libanda et de mara passer à étranger na sala ngo et puis ça pena on a lingaki et puis ça te Congo tous na moi retard ya promo on a un retard na esiko on a avancé promotion to kene na pesa mkongo bo beta ndenge fallait pas ba beta comme si bako banda pour na sur place on a bougé ba lembisi na bango donc ça le droit de travailler contre-temps et bando bo manga on s'est vraiment album ebimi promotion makasi et puis naza pe na posa poto ba yo kabloko utiki chasa ba yo konga partir poto et ça la bien pour bata poto balinga bloka kin bata kin balinga bloka poto donc tout ça la moi transfert on est ça la bien quoi parce que c'est Bembo pire master Serge Beno na ngana landila ba faire na yo mutumo azape makasi libanda et pourquoi pas ka futur ngo sala na pourquoi pas au multiplier ngo pour captiver non public non ya libanda mais tout ça là on a quatre albums to isa quatre albums na futa mbongo fa ba zong sa collection plus ne na bando le kana ba chaîne internationale wana mais côté moi ça mai wana ba tona ba melenga mbongo to za bon pe na procès to na procès malgré wana to bunda isusu na ba ta sapat na ngana oteka me fona koma na suka projet na ambition na zana ngo mutu mo ta za ko kata ambition na ngaka boye mutu mo ko ya teka rapport akase o ngana poni pona tinza mbeli bosolo kwa ya za soki o aza a contredire o yanga
na nzamba pesi chemin tozana ba Nelly bazawana tozana ba Sarah bazawana bana bat ba luka pe place olia lipa ba luki na ba orchestre mususu pe simbite nzamba pambola mutu tango tso pembe na mutu opona teke waza mukolo mwana to waza munene to waza mukeno bakoto tso mutu to msovino ebonga na sima mutu anu ti jamais donc moi muke to ozwa po bango pe bazala bien donc tozo bunda promotion kala mingite na assurer yo to banda vraiment matraquage na ndongo yebelinga ba vitesse na ngawana to kende bongo o ya Serge Beno ba yo quand plus que wana kutu d'avance kutu za ya projet mo en février fona ke kuna to betelo mo kuna après wana to zonga pona le 8 mars. Passer si bien beau, vraiment ma chanteuse Nabiso, on dirait moi forcément apaisanteur et Zara. Et là au moins salami et réussir, mais mon les ongi souci man dans le baron les cas bah chanteuse basée belé bah Mégé 30, bah Claudia, bah chanteuse vraiment basée belé, bah Bino et tout. Et puis n'a pas dire nayo on dirait moi déception moko et Zozalara par rapport là on sous ya bateau là on sous bazo mon en la tête même bazo fina babilo rabato. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ba carrière, il y a ba musicienne na biso à Congo selon yo? Mais ça a passé hein, ça passe parce que Congo tozalo aux États-Unis. Tozalo quoi mais tozala aux États-Unis parce que chaque heure, chaque jour ba mission sika ba bimaka. Chaque heure, chaque jour et lokwa sika fo izala kaka. Au monde, oko étouffé toi la mwana bato boité. Mais heureusement lui izalara. Poso tu fais suka nzambe so bi atokundi so wapi so nzambe bia pikola ngo wapi oka lokota na sa tombo likolo donc pour ça message muke donc oyi tu fais na tomo boye ta nzambe silika kanda na mtakoka ngazati yo yebi malgré mtake simba kisa osa mbela nzambe kisa ngwe simba moyiba OK yiba lo banzambe place na keba kanga te pourquoi to tcha comme nzambe parce que to yebi que yaza le tout puissant mtaleki ne mbot na puissance aza na été parce que nzambe aza au-delà de tout tu vois donc ba fi ba na ba talent belendo tangi ba collègue ba yebi ko yemba pe ba ko sala pe lelo Congo to ko koma na ba dimension mususu mais bon n'habité hein yo mo déjà bi que to fu mais bo so to lobani mboka na yo ba yemi ala de ba fa na ba Londres afin na Londres moi moi eta servi mboka na mboka na zo Nigeria c'est pas dit que na Nigeria ba chanteuse muso bazati bazé belé mais c'est imposé a commis les lois ont été partout au Québec kuna Londres États-Unis comme international de l'eloti lobby azapeka chanteuse na Congo na biso pourquoi pas batu ba ko sabon donc ko ça peka robimise ba moni ke mon na talent lobby okoma bo ba étouffé au korito ke poto ke fanda non et puis ça mena pe batu nyo sauter donc ça dit ngande na boye et loko tina suka point non lo batina suka parce que son a tali place na outi na sima place on a commis mutazong sanga sima na omona vraiment to bundara donc vina funa bunda parce que na dépenser belé na sali non e belé et puis na moment on a commis yo après mutu moi ya fininga penda boloba nzambe ka ko akufa se ko arate ti lelo. Tu as été satisfaite na featuring ya Yona Ferigola? Oui, tout ça ni a bien. Clip na ko kaming te to bandela clip na oui. Pourquoi vous avez un clip? Si, faut un clip. Ah, il a fait vraiment papa Hervé ça un clip na vraiment. Ouais, tout il y a des beaux choses à quitter. Papa Hervé me t'a encouragé na émission ça l'album ba c'est là vraiment papa Hervé na invité so papa Hervé boya vraiment ko ça clip papa tanga ya fausse copine papa Hervé me t'a imba kitoko na nzembo na vraiment. Ils a archive na ye et puis ba Michel Roi ba bango fo bazala kana Congo ayembi pe kana ngate ayemba pe na Mégé 30 ayemba pe na Fimo Megan na ngape na Fimo pe na Kenya ayemba vraiment ça on a pour soutenir Bassi comme moi le baraza bana Bassi belé fois supporter Bassi tant que papa et tout donc tout ça on a vraiment toujours c'est la rare clip nanga naza satisfait na nzembo na ozela clip nanga ekokisama oza mutu observaka lelo nana kanela ki ba question na tout on pene belé to moni malgré basala ba mbule belé ba mona na raté ba rumeur ebimaka mais enfin to moni mama tchala mona na mama Bilabel ba yembi place moko tant on tali clip wana tant on moni ba on ko sangana ko yemba place moko en fait au milieu belini en tant que chanteuse jeune chanteuse ya mboko pe non c'est peli parce que fallait basa lango depuis
mais comme baloba visa na retard te za pe trop tard te mabende liwa o basali déjà déjà bien et puis si ce ko ba biso bana mayele pour tous ala toujours unis au servir Congo pour o basali nzaka toujours drapeau Congo de l'avant ezate ke basali en dehors à Congo basali pour baza ba étranger to basali non basali en temps ba mona ba big mi balé basangani donc ça dit bombe et ça mi pour na Congo donc ba pesi vraiment les sous biso makasi biso peut tout travailler dur to comme le roi bango pour na ngai oui. Et alors on peut bien parrainage malgré qu'il y a la musique en gros bah parrainage vraiment ma ébélité mais etika côté que pour ça na tape menya yo fona chona on a ko poussa ta pemena mambi de belle pour ba loquette on a bino bataille na bino on dirait za mondemo et pour ça côté au comment na ya ta mo ba conseil mo artistique au cause on peut bosenga ouais comment on a monake na monako sola oui pour ni te même match à la mona oui mais close ndesiko na sens que encadrement mutalimba conseil azate mutuno ça na posa za encadrer mais ya cause like yo na koti na orchestre na ye po na bima wande na zara vraiment ambition na te et puis na visa ngote na za wana na place na za mto mtamala mamona ko epolenga comme ça na place na nina koma auzala visa trop tard classe pesa na limite te hein quelque chose boti bano comme na ni so besoin la classe au koma level neto ba en anglais étape au bando qui cours anglais au monique au 4 années na level 3 par exemple ou 4 au binon na souka na 4 faut na modifier na comme na 12 ou 20 et dépend na makasi na yo na nini courage na yo donc c'est ça donc tous en abisso bien na sera bien na batunyo so na na beta tour na beta l'aventure to sur la nabisso bien et tout ko yambande idéologie et si la été parce que idéologie zaka idéologie so na moi que mambila ba ndeti na moni clip na bi oh bo balo balanga na tiko bina vraiment simbata oh passer ça tika ko yemba simbata parce que na moni pina bon la musinga susu donc na bi fona ça sous plus c'est ça malgré que na moi nenda mfona hein yo du américaine et mon kitokiti et mon zonga na ina comme le roi yo mon betino moi au bloc angolate si la si même so robino mundibu robino mundibu moi Gino banini mabeka ndepo ba 40 banini so ezakira 38 mettons 4 aussi les ça kuna na récupérer ngo kotalo boye ba question e yaka ibele zo yaka ibele pachanga ezo yaka ibele yo moko ba meilleur moment na ya vie ezala ba temps nini tant aux la star na quartier latin tant ou peut-être au koyeb sanga Cynthia tona comment il aime sous state na mon evna ke au penesa la meilleur moment vinanga peut-être elle aime sozon arabo et au fan di ozaina balila aux autres la tena na famille nanga ba meilleur moment ya patience ya vie et rosa baton nini oyo moko koyeb sabiso lelo tant tozana on peut menya la meilleure moment ngai Cynthia Apaude mama faut mon scope pachanga ba meilleur moment rosa batoni ba Bercy ba non même pas n'habite pas Bercy t'es hein Zénith tu États-Unis wana ba série wana quand ça te que bato ba na poto nde ba kufarate wande to mikosaka c'est pas dit que muto soit na poto akufarate lokuta c'est pas dit que muto asimbi mukanda boye aza pasité lokuta mutako za na 3 nationalités 4 nationalités mais na pocha ne lote ya na muto soit que na poto te ma faille na place mo bo mais azo gagner ko leka muto aza libanda nzamba abisa aza mystique asala ya koleka ya kokamwa nga meilleur moment na nga ezala kaka na koloba nazonga vraiment nazonga tango nazala mwa mukia na bando nguluma na komi koloba mo liboso na belaka papa batango nazala na papa na ngai na sentir vraiment que ba meilleur moment vraiment yango wana nazali pe na mwa mukia na nguluma na papa nga simbinga bo mama mwana yaka boyo ke liboso kozala soldat banda kala tu vois les hommes sous to bossa na raté na vie to bossa na mam te ngande na boye obi famille na bien na famille na ngande na zaboye o na loba na kosa na ba internet ba tapoto bolinga nga mingi na lela bino fort mutu na mutu ayaka sala eloko oyo eza dona elika bonzamba pesie na ba ke lelo ata lelo te lobite
nakoyi nanga po ke bakamo boye nakoma nanga wa Sandra Mbuye ba mama lor eza problème te mais kaka musala ou na osala na ke na osala ngo su côté wana eza mabete po eza musala na ngai mais kozala soldat o papa nanga mona na tambo na lobi na bengi papa abi mwana nanga yo za soda na papa soda po nga na kosa na sima mundu tabite ozala soda meilleur moment on a zana papa nanga yango wana ça te attend aux élèves sous chef na ba danseuse à quartier là parce que tout le monde a vié mon isiko ba mamsu je sais lobate c'est pas dit na uto beto masola pototi ko kantate so zana ba passeport misatu 4 bamboka différent ndezo vivre na paradis c'est pas ça ko kantate pete loko lia ka chaque jour ozana mbongo pour sa voiture que oza laisse lokuta donc ndimaka place oza wana oyo za nango eza mukeza ebele sepela na temps wana ezesengo na oui. Merci Pachanga, toujours continuer kaka émission na CP na ononga moko déjà 2018 dans les bons et orchestration, ils ont groupe d'accompagnement kaka. Les groupe d'accompagnement to bando revivre ba ba bet sa passion c'est sous concert, barbecue ba benga yo ndenge zalala sous chaque dimanche les ande ni orchestre na yo. Orchestre na tozana biso toza dispo mais ernia sobato tout balingi tozana R9 tozana Nelly tozana na Sarah tozana tozana ba gloire solo tozana ba soliste beto na ba musicien so baza mais koko so ba misusu ba travail baza na mutema mbangwa moto obikenga na bwakisa bato ndeti ba misu lelo ba koma na bango na ba orchestre par exemple ba Fabrice ya ba héritier ya ba orchestre bato belé ba musicien na ngai ba danseuse misu ba kende pa ba kabo se ba kenda kina ba orchestre misu baza peka ya ngai misu ba kenda pete pa ba wa misu pa ba tata ba na ba peka ba musicien na ngai bon na sens que robeta tout ba mono umelo mono wa yozo pesa ya muke kuna baza na ngo ba ozo belé donc tant misu c'est contraire et orchestre ça na ngo to continue ka recruter ba musicien ba danseuse banani tozala toza dispo o eza mboka nanga mabelo eza mabela bakoko nanga quelque soit na kewa pe na kep no suka awa parce que eza source donc mboka nanga na travailler libanda trop na seli batu trop o eza temps nanga na servir mboka nanga comme il faut donc na banao depuis cadeau na zongela oti na suka kwa li fobo donc ande moloba toza pona ngo kwa ba prestation ezali to kobeta ba concert ba février eza ba 8 mars eza voilà et ceux qui montagnard intégrer à quoi intégrer facilement tous déjà au limité déjà effectif ya gros mona musala et tous à limité tenga na de la forêt de la forêt na tara pena limite oh papa chéri a tara limite oh le grand mon pas tara limite Félix Oazé qu'on appelle bambo te bena venanga karma pas nzembo wana ndé no le la mabe pardon kaigula matumboli bongo ya nini matumboli makasi tenga na monde tika zongi na lwambo te nzembo na penati na yo kona mona katanga na loba na kosamba samba pamba te o mobali na yalanda kingai na salon yesu ka zongi sko ki franco na ndenge ya style wana beti kalikula pena sava pona pachanga Cynthia ngana lobi na sens que to la mousse espoir vie lwambo ngana la mousse na interprétation ya out in mais ya papa lwambo yesu ka beti ya papa lwambo mais na style ya kaigula yango na lobi mabezapi le carbasso qui autant peut bazana batna so bazana baza besoin contacter so bangi ba ko orchestre pour mais to pia numéro contact ba benga boya na bon calcul ça va et tout et ça n'y a pas bien pachanga les lorsque qui autant il va combo ya ba leader mo belé tout le monde on peut autant il va combo ba nigérien banani ba yemi tout le monde on peut un leader mo on peut boya ko benga mplora patience à décorer les pk clip na ndengele msusu autant il combo le karma to comme on appelle j'aime moi surprise papa chéri moi clip mon boto moni pe non na ko ça la clip parce que ça la manka a te na bi Congo to lokwa to za États-Unis les États-Unis déjà zolwa rien na sa clip mutu mo boy asala ngo bien se benga ga sa clip ba yemi nete masal pourquoi pas ngai siko si non ça la ponité et ça la bien ça la non ça peut ça la bien malgré Aizara trop te non ça la tous allons na projet on a Bill Clinton mais mon dem ta baby ça j'ai si tous allons na projet on a oui tous allons na projet on a tous allons na projet on a fallu oui nande kenda na ka oui
non so emona non ça ta Fabrice Fabrice place aux ana so lingo ça l'héritier et tout naza nanga dispo pour na batu nyonso même pe baninga nanga ba chanter ça naza dispo oui. Et ça là vraiment kitoko trop to kende déjà non chité aux ara styliste to yomoro aux ara lo kwanga bolingi bilamba makasi on a styliste conseiller kenda tikela biso mo ba miette te si la tene tombera jamais mo tango ta suki bedo mo na sœur Marie donc tout en fêter sous année na kenda tika biso oui donc ba style si la te donc faut ala artiste to mi benga artiste faut artiste ala toujours il pose artiste mais micro ya chronique bébé ce que tu as pour créer art bana balinga mona basila bien to to yé bango ba bloka sika to zo na state to ya na art to zo ya art to me mango connaissa ka kitoko. Merci Pachanga, moi gentil par rapport à Balandio parce que Nazio déjà la question bien et belé et ça linga pe bien nga pe na sepeline au sepe na kalikula il y a les karma nga pe na tienne moi songi moi pilipili et puis et ça la pe bientôt mon on a artiste musu c'est ça la pe qui est et ça pe ça va quand on trace au côté de moi Laurent on a tellement qui était moi attends moi clip no ata kala wano bina makasi vous on sait on a trace te bakli parce que ezali ya bien bakli parce que ya bien ça d'abord on a pesi nano bat bauto ça ngo promotion toujours nada na Patrick bauto bois kilangelo mo vraiment merci beaucoup comme photo linga na raboué bolingo fezala toujours bozala wana pour nous soutenir bande kona bino so basale loko bien surtout bakli pesa nango ya osakana te nga vraiment naza ça dit non lo mutu nanga maele et c'est loco même quand on a dans quartier la tête na basu à l'époque ba idée si la tête na pesa ba idée toujours et non pesa après zo moni koto yo boko longa bo bozong sabo moni partout to ko sa bo ba banda clip li kolo ça dinga linga nini to benga nini na linga lo kamalam ka réalisera non nazaka na ba idée belé nazaka na ba idée belé moni temps na bandis ko lo nga mona jupe na maele wana na senga nzamba baksa kasa l'intelligence pour na komati na suka projet ambition na nango na lobi bien atana oke kota ba Sandra Mbui kota ba mama Laure nozaka na kati ya ambition ngai ezokipete wana ba bongolage de motema te na sens wana te na sens que ambition projet nangiza ona osala na koma na ngoti na suka. On comprend. Tina suka donc on est na yemba bona kokota na mati podium na yembi na sali tout quelque part après que vous appelez na landi frère Carlito nazaka na musala na nga na osala na tika ngote lo yembora kasi on est on comprend tu non nazaka na kata musala pona lo bake moyo muta stopenga ngo azati c'est ça. On dirait comprendre que au comment pas ya Yesu musique mondaine to benga on dirait bana ya Yesu sata kela mutu te biso tout za bana ya Yesu ya so yo ekarta nga na ebitenga na za mwana ya comment sentir bon nzambe mususu lelo masolo to so de bible masolo to so notre bon nzambe on a bêté le on est trop bon nzambe mara musuka kede non la star nande na bwenzamba ebingai sata kila mutu te to tambola na peso ba exemple muyibi bazo yiba ba avant ke yiba osambela nzambe po bakangete mais aza muyibi mutu po ke sa le kobo osambela pe mwasi na ndakwa sa nini akangete poso bakangete pe na mbongo agenda chepe di atene pe di me ya ngwana pasteur PR mon akuzu pas ko changer ne peut face mais au senga nzambe bolimbisi c'est ça donc ils attaquent na ke kuna biso tout abana nzambe comme longo la tende ona nga monde est bizarre comme sou bato to mona kutu bato mabe bakota lola tout la ba histoire muta malamu keli felo c'est ça. Pachanga la star question mon pays lingai tango vanda boye te musueye ya suka tango vanda boye pendant carrière na mobimba et ils en attendent ni o peno fan de lo mo sur lobi mamba pe vanité de vanité kaka que en fait na monara na mi mona histoire te mais na kolo ba que pas mais na loba na nzambe nyonso eza possible ya ko attraper retard na vie ezala te moni retard na vie ezala te mpona ko attraper ba retard oko attraper nango ba mabe mosu eyela biso na vie epesa biso makasi na ekolisaka biso mpo tozala
toza maele na place to tchali koto ebaki elo mo komela nga na nebo funa za maele poko to so na meki na yo denda sukuleka kuna donc ma maele yango wana mais na regretter na sepela na mabe na nga na malamu na nga mena loba que fallait na suka ti na suka ezai na ngote ke opo na mutu moko makasi. Oui, mes parents sont aboti moi, il faut supporter ti da moi neti na suka, tu vois non. Papa wa aboti moi na za soucia moi na za la bien aux ala menga. Na mona mabe sala que nzamba benga papa na nga 20 ans. Ba projet ba ambition na zala na on a niveau na ninga na mi komisa. Na zwa chance on était parce que papa kendara. Mais na lobara na mukie na zwa ba na tawana. Ninga na sala effort na sala lo mususu na mona mutako sunga ngate. Na nyata lokolo place na kenda mais place na nyata lokolo les a trop tardé pour na koma on a comme lelo na attrapa quelques retard ma bende kaliwa poto koma souti na suka do ende na baiti na lifobo c'est ça. Patience Ibembo soki eza mutata l'émission oyo ayebisila msunga na kuzu ke sintia ngana ngina tiksa patience mamnyo sana oluba azano shinga poti siko pena omona lopete na musapite mutu mo pena lo ipo ba déranger nga pe trop. Bon, kobala nano pour le moment. Continuez na yo mekuna. Non, pour m'aider. Ouais. Naza. C'est ok. Il faut sambela no makasi tout na no volonté nzambe. Batu musu basama mna loyenga. Basama mna loyenga yaka bwa kasimane lisango na loyengi parce qu'on a envié l'homme on a sima. J'appelle na batu musu ba na monde danse po banda envié l'homme on a sima. Parce qu'on a raté ti soda. Binisa batu. Alors moi yo za général non. Ngaso général ka songo ya moi c'est ko pour na patience ka songo ibembo. Général ka songo siko ya moi c'est soda makasi loti lobby. Donc pour y a vraiment pour y a vraiment tikisanga omba mo be fona yeba bien. Donc faut vraiment na yeba bien. Moni be erreur to dans son avis. Bo yeba ni pena bien na mutu to mi koti parce que faible moi ozaki ba profiter na faiblesse na yo côté mo boye o s'engager bien. Ah na choité déjà na mi koti saka lokolo mais lelo yo ndamba conception kana sagesse na intelligence mais non zwana otana yeba mutango nakolo bate na boyi mais toyeba na non tous attend toyeba et puis tota mambolo basoki nzamba opesa vraiment makasi tozala vraiment netoza parce que musalo ya musana na biti na lifobo ya na ba Beyoncé ba basa mabala basala la musique babala ka babota baze belé ba Rihanna bango to Rihanna zu fiancé na Dubaï non prince Rihanna peut combien de temps ba Rihanna robala te Rihanna ka bimi na wa bimi tala donc alati ba kolega batu so babala liboso na ba Nicki o nyoso ba Amber Rose ba Black China tous on appelle na Congo na biso ba sœur na biso ba Barbara Kanam lelo sa femme mariée respectée ba maman tchala mwana ba maman Mbila donc c'est dit vraiment que elo monte to kolo ba ke to suki limité na mikoti ça parce que na moni kotoyo na zo mwani non vie suki te si. Parce que si Bembo to comme na suka o eza dernière question et est-ce que là-bas ba danseuse o nyonso na ibiti soko tala pe ba danseuse mususu ba bazokola génération eye après bino surtout ya sikoyo awa eza pena ata moi petite fille moi so bino ba on a venir hein on dirait ba eza et comment moi pas sinde série na bino za ipena ke compétition ba mi danse so sentir pena ke azo kata na tout pena pour bazara na chance wana surtout on dirait pour comment peut vraiment là mususu ebele ba orchestre comment pena ebelé mais on se démarquer boy comment vraiment pas si mais on a moi préférence dans l'orchestre mon songolo na boy pena à l'avenir na banze mon ngana sali na intro mo ezawana le générique qui on a vraiment na lancé on habite émission na Congo EP non bon on a bandé déjà à venir les ans on va bien balé qui va ça toujours bien mais attends comment na Congo c'est là na otanga lo ba kombo na bango na pom na bango na otanga ba komba ba petit na biso clip to sa tour na ozwa pena na osenga ba président ya ba orchestre na bango wana ba
président naza besoin ya mwana oyo naza na besoin ya leki o naza besoin leki o naza besoin leki na sangisa bango ça dit total na vraiment to mi yeba na no ba maele soki ko bina ngo si la to ezala kaka tu vois wana yo mona kati nangako c'est générique nanga za ko rande to lwa ba tu njonzing to salisko clip njonzing pena clip bimi pe ya vidéo ndezala kaka bana ba obina bien et pas wata bazali et pas faire bazali et pas papa chéri bazali et pas il karma pas bazali et pas vienne pso waze kwa baza de la forêt baza et pas Fabrice baza ming merveille amado et pas Fabrice et puis héritier mon onde na ba comme on est bien takata basuki ya tika moi suka pemba Shakira et pas faire etozana nani Nelly nani yeni comme Leni nani yomi soki yomi oye bon bablo moi bon bazali pas nani le grand mon porte za jana mami tazoma kuna nani susu papa chéri toza jana Virginie pas nani susu baza na bon ebele pas vie waze quoi baza ebele tellement nazaiko pe toza jana na Air France bato bina bien baza ebele pas bill pe toza ba danser ebele bien ba bina bien avenir les ans mais moi koko soka sama pona système affaires combattant les onks sabana sima que poto boye bo betate bo fandi mais to sambela nzambe nde mambo ekelo to comme na 2018 comme solution ils ont makota ba artiste pour nzele zonga nde ezalaki po peto lemba pe ota ba musique ba étranger on a parce que ba beta kaka na ba TV baleka mais live boye ma trop ba beng ça misu ba beta États-Unis kuna live faut mona nde ba non laisse tomber yo mo to yebi Bachanga to comme na biso na suka e bana wenge baninga baso so polémique ya jibe na wera ko lo bani posola na bangote moni polote polémique aussi la tiefo zalaka si polémique somela ba na ba poto polémique tant que ça bana ba misa Congo bandako na ba poto et tant que ça bon ba école na ba poto polémique wana donc yo musaka sankara ba poto na kaka mutena lobi polémique faut na musique parce que Congo est aux États-Unis. Les États-Unis, tout le monde a B.I.G. Oh, il y a un B.I.G. Ah, tu as Tupac. Ah, tu as Dr. Red. Bakoufa, tu as histoire de la musique États-Unis, hip-hop. Bakoufa. Dieu merci, ce qu'on côté na biso bakoufa raté. Biso to sona na biso ka to bundi ba kancho 2 fois 3 fois bimi na o to sui ka bon. On comprend. Polémique fait ça là. Comment ce polémique eza musique donc bon on peut ça nini et kota. Eza kwa États-Unis tant rien na ba polémique na bien c'est bon ezo kota kuna zui marché to lia. Polémique fait ça kamare bana ba koli ba tala ba que non musique eza la boy. Musique faut ba bloquer ça to kotika ngote. Merci Pachara en tout cas to comme na suka na seki na pour na seki belé et puis ça va citation na banani ba balandi na Clebo. Mbote na batunyo so Dr. Jeff Nzadi liteta ba mbote be don de Dieu na pesi su mbote na nga na ye moko ya na nga ya kati ya kaj ya ya ngwana na pesi su mbote na Alice Kasongo nani Kasongo na Luanda place Sinta kapasa uti na moni pe bablo nanga monte na chango déjà bino ba continent merci beaucoup na pesi su mbote na Laure Miss London na Londres na pesi mbote kama nanga moko na pesi su mbote na nani baza pe bela na batu nyonso balinga ngai d'abord ba balinga ngai te vraiment na bike nzamba balinga ba inikolo ka yo moko na lela bino fort ya wili kamenga ya wili lukanga jolili kintsala nguma lokito na ebitenga na affaire ngweza nini na ebite ya zena bona pese ba mbote bele na pese baby tishima Maison Blanche Washington mbote bele na pese na pesi mbote nanga na nani Miss Congo Laetitia Miss Congo Christelle Luye yesi Falov tozela Miss USA 2018 na mois de juillet déjà tu déjà ba mi komisa déjà pour ba VDF ba ozala wana ba tuneso ba ozala wana ba la duchesse ba oya wana ba Venice Label ba ozala wana ba Soleil Diva ba ozala wana vraiment eloko ani sa mamalamu mbote na ba tuneso ba linganga na linga bino fort numéro contact déjà plus 243 97 35 36 169 plus 243 35 36 169 donc le numéro la star yé wana mikolo ba benga patanga love
Alors, Pachanga love. Donc on peut en aller beaucoup. patience bembo Pachanga love parce que nga babina social na kabola raté koto da ba place nzamba tsa lobuka pambola na osedi tanga na opesanga pe na ozompanzi. Donc c'est ça longola. Yo lo ba Chancel Mbemba. Bon que Chancel Mbemba. Chancel Mbemba de midi on a vu na lemba. Na bité tam su yebit. Ah. Yebité Chancel moi lemba ko. Bon ba bité atola banda biso lemba. Ba Chancel ba zabana lemba. Ne ba Nathalie makoma na PCP mbote motema ya. Yo Nathalie cool. Merci en tout cas, aussi c'est la patience. Ma j'ai la bouche top vidéo. La bouche vraiment yo kanze mona, mais j'ai la bouche na ebita faire en wizane vraiment. On doit clip, on doit larguer. Azana déjà na boka ki j'ai la bouche. Yo faut tinde la siko affiche. Lokwa na zaina na kapashi. Na ebika olobela. J'ai la bouche ane social na ebita. Social vraiment. Mi zo affiche na biso boka ba. Ozala yo bablo luka yango na lobi pe kitoko. Kitoko en tout cas merci d'avoir nous sur Balandi Biso garçon slim de la nation tozongeli boulot et tous ensemble merci na Marcus Ursula ba on se soutenir biso tous ensemble boss junior Mawete na Luanda et tout dilo Pachanga yo tout bête après tout moi ba playback et ça la biso bien na Luanda Paulo Tidou le sénateur a déjà aza utata na 3 na grâce ya moko pino sebi denda tobeta tout banga note to kende makolo yesu oza 2018 ba vie Alex baza wana pe na PC mbote na vie na Adolphe Tilamwe na Muteba donc bango tango mona wana mona ba Adolphe bosomba bandako ba vie Adolphe bosomba bandako na États-Unis ba vie na biso ba Alex ba paye bandako ba petit na biso to ngatango sala ba courage tozana sima pona ko soutenir idée Angolais a problème toi en 2018 to kende sinta fozara na ondima to kende non ba côté ba Côte d'Ivoire kuna ba côté no kenda wana déjà qualité Sidik Diabaté ba mona déjà masolo zale bien to bomba pardon ba bo crochet kuna osonde ça c'est une personne et de prendre kana mbongo nazo kota si merci en tout cas bye bye à la prochaine au revoir